Bolo la bango. Basali l'autre côté. IDPS, bilan zéro. Bokosi population. Et le koboye nangoka tribalisme, fanatisme, n'a pas promesse à l'okuta. Hey! Ya lokuta président ya lokuta peuple d'abord ya lokuta nyoso ya bino lokuta Kabila ateki mboka na 18 ans yo ye koteka mboka na 3 ans ayoyoyo angole bozo koloba mingi papa eloko moko bozo sala te o akanisa kezali bana mbuba ezaka kwenda futuka na mboka bozo vanda te o apenyo soirée yo eske soki bakoko na biso basalaki erreur biso tokobongisa te me bazoloba ke Mobutu abebisa mboka oyo panda 32 ans Kabila 18 ans Fediri bango pe bakobongisa eloko bakobongisa eloko bakopakata mbangu o biso nde bakongole ya solo soki tozi mboka oyo tokobongisa zero nyonso zero misala zero kolia zero kelasi zero sécurité zero pasi na mpasi olola bango basali lokote peuple congolais IDPS ekosala eloko moko te au contraire baende koteka mboka koleka na Kabila bazofukamela Kagame butu moi ndeko na ngai fongola miso ndeko na ngai congolais fongola miso bozokumisa faci beton na yo na ngai tokopakata mbangu tokotika mboka wana tango tokozanga mabele nde okozonga mutu lere grave peuple congolais telema fongola miso kozala matoi ya koyoka ayoka politicien ya miyibi bacriminel état de siège ya lokuta bapromese ya lokuta peuple d'abord ya lokuta ya Laurent Sokoko mawa naleli bolola bango basali lokote.